bana ya Afrique du Sud shalom. Nazana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg. Le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye. Ba délivrance ne kozala en privé. Moto na air na ye na ngonga na ye. Poto kota profondeur ya problème na ye. Pour na le 25 ezali conférence ya batonio surtout. Bato bakoya le 25 te to koyamba bango pe le 26 te. Et sengeli na bino d'abord. Boya le 25 après le 26 to koyamba bino en privé. Pour na ba oyo bakoleka délivrance en privé. Et sengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino pour ba pesa bino ba air na bino la délivrance. Bo contacter papa Edi Dipa. Boya ebele ekozala na Johannesburg. Bokolo wana ba maladi nyonso tu bozala ngo ekosila, ba blocage ekosila, ba limitation ekosila, ba maladi ekosila. Dans zela bino nyonso tu na moto. De partout tozali kolanda biso na kati ya Ediba TV mwana Congo, chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant oyo eyaka kolendisa peuple de Dieu kolakisa moto lolenge nini akoki kotambola na kati ya mokili ya Tata Nzambe. Ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya mission oyo na ye na mokolo ya lelo pokeba na baninga. Tosala ningele na baninga. Moninga nyonso azali moto oyo yo koki kopesa confiance te pe okoki kozwa litoi na yo kopesa epai na ye te. Bandeko ya bino monganga spirituel na lebaka na bino mingi na bokebi pe na bwanya bosabone mingi na kati ya chaîne oyo po bozwaka ba émission oyo tozali koyamba bato bazali kobenga ezali lokola tubela motu na motu aza kozwa part ya problème na ye aza koya na mona kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo. Oyo monganga spirituel ali kolakisa bino ndenge nini bokoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe. Bandeko balandi biso na bokebi pe na bwanya tokei mbala moko na lisolo na biso po te tosolola yango na bokebi na makambo oyo ekomeli ndeko mwasi oyo epai ya moninga na ye batanga na ye kelasi moko. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda kambongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140. Pona baterrain na biso eza ya kobangela te. L'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango. E bongo na kati tozali pe na quartier commercial. Pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto. Na bosanité tozali lisusu na ferme de la diaspora. Esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu. Cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete. Mokili ya Tata Nzambe tondi na makambo ebele bato nyonso baza na mokili oyo batangami te topesa bango litoi pe topesa bango soit ba adresse epai wapi oyo koma ou bien epai wapi oyo oevoluaka na vie na yo. Tozala ba genre ya bami oyo touti na bango tobengi bami d'enfance
oyo ndeko oyo abengi monganga spirituel na kati ya chaîne na bino bolandaka na bokebi pe na bwanya Ediba TV mwana Congo na kati ya émission tobengi tosolola yango aye kosala ya ye tubela po arate liwa arate liwa esali ye pasi aye kokabula lisolo oyo na peuple de Dieu nyonso na mutu oyo alandaka biso na bokebi na bwanya bokeba na baninga ebele na mokili balingi évolution ya baninga ti bato ebele balingaka évolution ya baninga te. Pourquoi? Moto mususu alingi te yo ozwa, moto mususu alingi te yo bonga, eri ya moni ke yo bongi ekosala ye motema mabe, ekosala ye motema pasi. Parce que là mwasi wana era bengi biso akoexplike biso likambo yango lolenge nini elekaki. Ndeko mwasi batanga na ye kelasi epai moko, batangi kelasi place moko, basali ba vie epai moko, baye kobunga na ndenge vie ezalaka kaka eboko bunga na moninga 2, 3 ans, 4, 5, 6 ans après baye kokutana. Bakutani par hasard na balabala kokutana bakutanaki nde epai ndeko mwasi wana abengisaki ye na ndako na ye. Pesaki adresse nga na koma na lemba na adresse songolo pakala. Nga naza na lingwala pana biso. Ye pe asimi nzela aye epai na bango na lemba. Ko rendre moninga na ye oyo alingaka tiela poison oyo atindeli biso bisolo oyo. Pona nini zuwa? Pona nini motema mabe? Et par après qu'est-ce qu'il dit? Alobi ye kutu ndenga azalaki ne zoba na kelasi. Azalaki na zo, azalaki zoba, nga azalaki mayele koma ya kozwa vie ya boy. Est-ce que vie ya moto? Po moto azwa na vie, il faut azalaka ka mayele. Po na yebi bato ebele bazalaka mayele na mokili. O baganga nga naza très intelligent, naza intello, nazalaki mayele na komaka lopoto kitoko, na rupaka phrase te, virgule point na landaka kitoko. Mais ils sont là. Ils sont là. Vie soto la nyango kezaki bato nyonso fo bazwa. Batanga kelasi mbele bato ebele bazwa pete. Alors vie ya mutu ayebaka ngo ezali kaka nzambe. Vie ya mutu atiaka point ezali kaka nzambe. Yo moto ya mokili na motema na oyo ya mabe. Ndenge to misala nango totika kotia ba point na ba vie ya bato. Lui là, il était pas intelligent. Lui là, c'est moi qui lui ai montré comment faire ba dicter. Non. Ndeko moninga ya mwasi abengisi ndeko camarade na ye na ndako na ye koma ki na venir atuni balakisi ye na numero wana po totanga balelo ba commune mais tokotanga ba quartier te ezalemba foire ou bien terminus ou bien super lemba mais azala lemba oyo pa azala lingwala toboko tanga lingwala on a 24 bien wapi mais bazala lingwala toujours tozala ba contact na bango awa na ba message oyo ba komelaki munganga spirituel. Bande qu'on appelle ça bino conseil mingi mokila tata nzambe kosakanaka na moti. Awa ezali chaîne oyo elendisaka peuple de Dieu. Oyo munganga spirituel azali kolakisa lolenge nini okoki kotia lokolo na yo na mokili ya tata nzambe. Oyeba na kotia awa ou bien na kokitisa koto. Soki osali ngele te ndeko okuumela na mokili ya tata nzambe te soit okoyamba pao. Moto nyonso aza na droit ya kobengisa moto epai na ye. O na bengisi moninga na ngai pa na ndako na ngai. Non. Ça ne sert à rien. O la kise ba jipo komi nango, o la kise enda kuno ndenge za kitoko, yo kanisi yako sepela na yo. Non. Ako sepela na yo te, ako mona yo lokola kaka motema mabe parce que tout le monde batanga mite bazali na kati ya lignete ya bonzambe lokola biso oyo. Ba edidiba tozana ngo lokola biso oyo lelo tondimeli nzambe lokola mobikisi pe sauveur mingi bazana ngoti dernièrement pe nazoki apela ndeko moko mon chéri yo koma kosambela ya solo na tunie pona sambela il faut na ya kosala examen pa na yo ou bien faut na la kisao ke non ngana komi kosambela landa oyo ngana koteya kolanda oyo ngana kosala te pe kolanda masambeli na ngai te yo landa oyo émission nanga ekopesa message ozwi yango okapte oboyi otiki Zambe ya koyeba na nzembo Zambe ya
Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na eli sur liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na eli sur liboso na pona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambolo bien aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Vraiment nazangi loba merci beaucoup ma chérie. Merci beaucoup maman Lola. Merci beaucoup tous les partenaires. Tout maman la biso Sheila na papa na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Atuka na nesengo mingi ya kolekanga mama Chantal na sepe na ONG. Na sepe makambo obo osala biso. En tout cas c'est vraiment makasi. Na moni bana ko zoba kaye pe mukete bakaye beleke ngela sake ane oyo to kosomba ta kaye moko te. Yango nzamba Lola nzambe wazanzamba ba vet. Nzambe wazanzamba la ngai do akanisela bino. Merci beaucoup. Olongoli biso soki mama Sheila Mwanda. Merci beaucoup Zamba pambola yo abakisa yo mususu. Merci merci. Bandeko bolanda na bokebe epai oyo. Bolanda na bwanya na epai oyo. Nde epai oyo ndeko mwasi apesi CV na ye. Mobali nanga salaka na place songolo pakala. Mwasi wana yoki titre ya poste ya mobali. Nzoka ndenge na atambulaka na saki na atambulaka na ba poison na ye. Epai yako kende akende kokitisela yango. Basololi moninga sutumuki zana kende ko se rappeler ya moto bengo na lingala ya kosutumuka. Zana kende ko zola yo mo eloko ya komela. Mwana oya seta akindaki kelasi oya mokolo na tongo na mwana je m'excuse ayokaki nzoto bien mingi te. Azaki na chambre mayoki mama ya mutu na salon abimaki atali azongi na chambre. Mama akoti na cuisine aki kozela camarade na ye sucré. Je m'excuse bandeko. Aki kozela sucré po ya kopesa ye sucré amela. Ndeko wana ya mwasi afongoli sac na ye. Non, ayelaki déjà sucré apesi ye. Ya yebisa zoka posa mela mai. Ndeko mwasi akoti na chambre kolo na cuisine kolo ndaku ake kozwela ye mai ya komela. Eri atikalaki ko bakabulaki de jus ba omela ensemble oya tshela verre na ye atshela verre na ye azwi poison wana azotshela moninga na verre ya moninga. Mwana abimi deuxième fois po aleka kende na toilette nde akuti événement wana ekosalama moninga ya mama akotshaka biloko me akodonkaka mama na cuisine. Mwana azongi mbangu na chambre azwi telefone atelemi na porte ya chambre ne abandi ko filme na musika. Yango tolobaka na bino na mokili tata Nzambe yokanisi makambo mosusu yo kosala mokili ekomona yo te mezana mutu moko akomona yo. Yango tolobaka mutu yango ezalaka Nzambe. Yango tolobi soki mutu azali couvrir azali kokambama azali komibomba na kati ya makila ma Yesu Kristo toujours Saint-Esprit ya eloko moko ekoya kosala kokata peut-être incident moko lingi salama soit un problème moko lingi salama nde ekosala stopper hémorragie wana. Tala tellement bazali famille chrétienne mwana azalaki na chambre mopaya koti ayekotala azongi mais mama wana ayebaki te ke mwana ya mokolo akeyi kelasi te yayebikaki bana baza te baza ye na moninga na ye na ndako. Mais ce n'était pas le cas. Mwana ya mokolo azalaki na kati ya chambre avandaki na ye comme réponse oto yaki mwa malamu te akendaki kelasi te. Era donke azongi
sikoyo mama ake kozela moninga na ye mai ye pa yoki posa masuba tala ndenge saint esprit esalaka babilo bamiracle ya nzambe azobima mpo akende na toilette nde amoni evenema azongi mbango azwi telefone aye kofilme ndenge bakotiela mama na ye poison na kati ya mai. Soki yo oza na vie de prière te oyebi komibomba na makila ma Yesu Kristo te okokutana kaka na bensida ya mabe. Tala moto oyo ayebi kokutana na insida ya malamu pourquoi ayebi liloba ya nkolo ayebi makambo ya nzambe nde esali ke ekava ye ekoya ye na problème te ata moko ekomela ye te. Bandeko tosambela tolinga nzambe po ye nde azali Moïse et sauveur ya makambo na biso mingi awa ose apesaka Moïse grâce wana ya kosunga bana Israël ndenge pe akopesa yo pe grâce wana ya kosunga baka oyo nyonso ya mabe ekokutana na yo meme na mosala meme oza kombati wapi meme ozali kombati na vi nyonso soki ozali na nzambe na kati na yo okozala toujours anda akocouvrir yo po te mbula wana ezwa yo te. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida soka yokota na banda kuna bino ezaka kosala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomeli biso na porte. To pense aussi na bana obaza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te obakisa biso te nzamba beni obino nzamba bakisela bino oyo ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Bandeko, ça fait mal. Na moninga oyo yo invité na ndako na yo ayebi même pas surprise mo préparer la ki pona ye maye a bomayo. Ye kutu moninga ya kutana kina moninga na balabala ayeko betra mbele lisolo na kutana moninga na ngamo camarade totanga na ye camarade na nde na moneli position vie na ye ondra zo souffrir mais azalaka mayele na classe akumise pa mobali azali na niveau pas bien mais je pense que moi poste bon na mosala ko ti komona na bokoki ko zoyer mobali abi oui soka ye comme on sait même pas dossier na ye en tout cas to ko zoyer na musala mais mutu baza ko préparer bolamu mpona ye mutu baza ko préparer nyonso ya kitoko mpona ye mais botala na retour oye alingi afuta moninga botala na retour oye alingi asala na moninga mpona nini biso bato mokili toa motema mabe tina niveau oyo yango moi nabelelaka motema mabe efutaka te soki ozalaka mutu oyo alokuta mutu ya motema mabe même tu crois dans ta vie que Dieu te oh nzamba sa élevaki nga attention il t'a pas élevé oza limité na coin moko boyi bon remarquer bato nyonso bavandaka même na bapoto même na baplace oyo ke non mono so katingaka azotinga kotinga ali kokanisa question na ke pa yuan lona kozala bien mais vous remarquerez que bato wana bazaka toujours na kimia te oko remarquer bango baza toujours na ba dette moko moral ba dette moko spirituel ba dette moko na kati yango moninga munganga spirituel na ya kolakisa bino que biloko mususu kotala ngo na miso ozomonela wana te tala ngo na misu mususu okozala sauver yo na famille na yo pe na bana na yo. Bandeko epai oyo mwana mwasi oyo atieli moninga poison mama azongi na mai aye kopesa ye mwana bimi mbala moko na chambre alekani ake na toilette ya tuni mwana ya mokolo azalaki na ndako abiya ere awuti na toilette azosala soulagement na ye mais misu na ye azobwaka ayeba mouvement ya mama na ye ye mbala moko akomobilisike moningani kasi tomela te chichi abi yo mela na mai na memeli yo bongo toya komela sucre na biso nde na place wana mwana bimi mbala moko na toilette aye epai mama na ye atelemaki na moninga na ye
Aïe maman comme la jus wana te. Maman a dit on aime la te poil. A dit moninga no acheli yo poison, acheli yo loko moko na kati ya jus wana. Mwana dit ah maman moninga na chela moninga langa poison. Makanisi ni mwana ngai. Abi ocheli maman nanga eloko nazaki na chambre na moni. Alors na lingi maman nanga mela el mai jus oyo te. Maman komela yango te. Et bendi bango lokola moi discussion mais comme ça soit qui vidéo comme preuve azalaki nango azotala sikonde baza ko disputer papa pa utaka musala te akoti ah boni akoti déjà moi acclimé komi kitoko te camarade asiliki akomi ko bimisa maloba kitoko te ondre bo sepeli na visite nanga te awa wana sekena kenza ngai makambo ebele patati patata mwana yebisi papa na ye omoni moninga mama oyo amoninga mabe acheli mama eloko na kati ya jus ya oaza komela yango na yebisi mama ke mama amela te ya moninga naza mabe jus ezali wana soki na kosi yo bozwa jus oyo bopesa ngo ata mbwa ata mutu mususu amela jus bokomona réaction mama wana ata suki oyo eza kindoki obika sizala kimia te bono zosagite boye mwana bi bo comme preuve akondima te bozela mwana koti na chambre azwi telefone aye apesi tata na ye tata na ye bandi kotala video aleli alebisi mo masina me donc moninga na yo oyo yebisaki nga ke foto pesa mosala yeyo tala makambo azosala epai na ye yango nazongeli bino mbangu na kati ya Ediba TV mwana Congo abonnez-vous massivement na kati ya chaîne oyo po borate ba émission te panza papa munganga spirituel partout yo muto zali abonné kabula ngai nzambe akupambola yo juste na mutu moko kaka ndengo kabulaki ekosala yo malamu conseil oyo na yeli bino oyo mwana mwasi oyo asali tubela ona lakisi bino ke mokila tata nzambe yeba epai wapi okotia lokolo epai wapi okotambola nani okopesa litoi nani okokaba lisolo ezana na niveau musala ezana ba camarade fungola misu yika mpiko sala ningele na mokilia. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman afika église. Allô naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango bale basonge bakati basonge ba memel ba dispensaire a mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotali mama. O mama zo ngolo la bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zo ngisheni. Mama zo dia 3 fois. Tongo midi popo. Deko nanga elo musu sepeli singani. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata. Soka sarika manœuvre pano ya dit bana lumière 24 sur 24 heures. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto dérangé kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango ataka kati, c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga. Donc so futilement on ozo regretter te. Ah bon juste bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazosala ezala. En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bambongo na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Mongoli yango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya vanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis le bâtiment sonno. Babe. De retour na kati ya chaîne na biso Ediba TV mwana Congo na kati ya histoire oyo kitoko toyeli bino na mokolo lelo oyo ndeko aye kosenga conseil pe ndeko aye kotala oyo ekomeli ye ambengisi moninga na ndaku amema CV na ye apesa ye mosala mais yaki comme surprise yaka na dossier na yo na ye bozalaka mayele na kelasi ye pa ke ya yaka komi na ndaku abandi kotuta ye kutu abi yo kutu osaka no mayele te metala vi ndenge esali yo yango na yebisaka bino ke nzambe nde abenisaka bana na ye. Ne croyez-vous pas que yoza très intelligent mais bakopesa pe intelligence mozangi
sagesse oyo tobengi bwanya ya kibomoto oza nango te me oyo aza na bwanya aleki yo mpo moto aza na bwanya aleki moto aza na intelligence mpo intelligence ekozala okomaka kaka lopoto obe okalkulaka mathématique mingi me oza na kibomoto na yo te donc oza na savoir vivre te oyebi ndenge barespectaka bato te oyebi te moninga oyo bokabula 20 ans 30 ans ndenge nini okoki korespecte ye oyebi te oye na likundu mingi bato mingi onga nayebaka bazalaka mayele bazalaka na likundu motema mabe bakanisaka ke tête na bango wana comme il faisait peut-être 10 sur 10 nde kozwa akoma ministre pourtant c'est un pas ça soki na cabinet na okuta baministre nyonso bazalaka mpe presque mayele te ndenge bafingaka même tata mokonzi ya mboka bakanisaka o catégorie boyebi niveau na ye te okozwa okobanda kotitoye ye me moto akosala makambo ya minene oyo akweyisi rwanda oyo akangami na bagrande puissance ya monde mais tata mokonzi ya mboka na biso Messi Antoine Félix Tshilombo je salue en passant beaucoup de respect tata mokonzi ya mboka en tout cas botala ndenge azwi Rwanda abimisi Rwanda na poisa abimisi mabe ya bafrançais alakisi baaméricain baanglais bango tout bapanzani bakimi bakomoluka siko bakota na porte me moto abongo okomona congolais moko mayele ya te na mutu akoloba lopoto ebele akofinga ye nzoka nde yo nde zoba parce que lui il est en train de progresser baaméricain bakondima ye monde ekondima ye la majorité des gens okotala toali plus de 85% oyo tokondima mesi Antoine Félix Tshilombo mais okomona 15% baza kaka mpona koderobe koloba babosoto ya bato bandeko bosala ningele na mokili ya tata nzambe ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya lisolo kitoko bokomante bokomaka na bacommentaire mpo te lobi tomemela bino so ebele ya sika tokomoni boza kokota boza koeme chaîne ekomata bato babone bakomata me bakomantere ekotikala na se sikona banotanga bakombo na bino bosabona me bozokomante te pwani do bozolanda bahistoire te do bokomolekisa oka waka bokota bolanda monganga spirituel epai wapi tokomi kokende tala sikoyo ayaki po bapese mosala arate nzoku likolo ya likelele motema duku mokili ya tata nzambe kosekaka moto te ezalaki ya bino monganga spirituel na kati ya Ediba TV chaîne oyo eyaka koedifie peuple de Dieu chaîne oyo elakisaka bino masolo kitoko pe na kati émission na bino oyo boyebi tosolola yango bosabone massivement na kati ya chaîne oyo mama Virginie Wassa panza chaîne oyo mama Claudine Ntumba pe moninga monene Mike Mulongo na kati ya ville ya Mons naye kopesa moninga oyo na mboka Canada mamboto ebele oyo andimi kosoutenir chaîne oyo na kombo ya Pepe Sumbu epai azali bambote na yo na mosika ebele kozanga te kosoutenir chaîne Ediba TV na bokebi pe na bwanya tomonani mokolo alobi soki Yesu Masiya azongi te